Entrez. Bonjour. Ma musicien n'a pas beaucoup de raconter. Ah, il est d'accord. Yo, nazomono mikolo trop na liboso ndako na ngai sole kale liboso ndako na ngai trop et puis na répétition nazomona yo ozana klika ba musicien to za musicien hein ozana bon on a une route na move ma fait so qui on mo kota na move foi na répétition bon yo yasko ana parler on liboso ndako on va conseiller on a le qu'on a parlé à mon avis. Alors yo nakata musique bon oliaka lisango to oza mbundariste to lokoliste bo elo ni saxo to oliaka lisango elo ni bon masango naliaka nanga soki melinga mingi yo batokisa naliaka nanga yo le baba terme o bato ko comprendre bato yo soza musicien te na lobi kolia lisango ya masango balami batokisa te mais na lobi soko liaka chant ouais ozo ma mère donc on gagne chant c'est ça il na sens one comment le mot kota na kata musique bo baba rythme wana oyebi yango te bon en fait oyembaka nini osalaka eloko nini nasalaka mingongo nyonso tout donc tout vraiment premier voix deuxième ténor tout mais ozana eloko moko ya bien est-ce que yo akobi na ta danse est-ce que oyebi nano lubodila lubodila mele ondombolo ntango na ndoya na rep bakisainga ja bapa namonaka masasi omoni lokola lubodila eza danse sika bato no bamesani na rythme nango te ozomona watala bona ne ebindani mpena makasi te mpo bato bamesani nango mpenza te wana mameka kaka ndombolo mpo ndombolo nde mpenza danse oyo ebindama mpenza te nakosala na ngango okosala mélange nango nakosala na ngango ziano nga nabwakelo maparti na bandombolo nano même mélanger na lumbodila lumbodila yo moko kotsa lumbodila ça va on tala kunoko ok ndombolo mela osudango ndombole ndombola ndombolo tu ndombola mama ndombola ça va kotsa lumbodila yo oh on dit ba flèche bon kasi na ba parti ya lumbodila nano oziango vous aviez lumbodila na bwaka penga moko mekana yo moko lumbodila kekeke lumbodila un carton malembe na répétition malamo na test malamo ba vieux carton lancer malamo bilo na kati et puis makolo eza milai nga nango aodomine baninga kuna na kota oyemba mais sikoyo lela nano bon mpona namoni sino mpona teste naza na nzembo moko nakana napesa yango mpe yo eza vraie chanson ekobeta vraimen ba hit parade mais kamona ese namoni pasi mingi na ye na yo mama osunga ngai ese namoni pasi mingi na ye na yo mama osunga ngai nasali yo nini namoni pasi ya pamba nasali yo nini namoni pasi ya pamba ese nanga tala yimba nzembo tya mouvement baai bamuskade tutya na kati ya esakade na refrain ezalaka na feeling tyaka feeling ese nanga nakobala yo ata nazemi mama nakobala yo ese nanga nakobala yo ata babombi yo awa nakobala yo ese yaka mama kata ata babombi yo awa mama bimata namona yo te mama nanga répétition pamba
Moi, c'est des fiancés. Yo yemba banzembo combien na concert. Olela atanga mbala moko tant zo yemba no leli mali patima ya biso bibi. Allez, soki na lelio na bombi ma ya miso wana na ye nango madame yango. Yango ne fona ya nango ma ya miso na yango na bombi yango. Bato yemba na bomba yebisanga. Parce que on yebisanga te. Pona ni ose fidèle. Mon mninga na Alexia. Etala. C'est one of them. Il y a dit combo moulaito ils a essayé kaka. En fait, nzembo na sala qui ont fiancé na ngai combo na 5. Bon, na test réussir te hein, nzembo na yo eza mabe. Et ça va za mabe. Fiancé na combo na 5 za ka pa na bino. Bon, je me présente ngande molai, hein, molai fiancé ya Esengo. Donc Esengo bozana a ngande mobile na ye. Tiko ye test out. Et puis nous sommes musiciens, mais où est le test? En fait, nous avons commencé à faire garçon encouragé. Mais pourquoi vous commencez à calmer? Il faut y aller au passer test. Vous avez calme. Et puis que vous dérangez finalement. Au Kangin na d'abord on a raté le mariage et puis au Bombel na mosina ngaya. Ça peut être ça na malade na muto. Mais je comme ça moi si vous avez moi si no ouais. Kala. Moi si on a moi si no te. Tantine, naza maramba mingi te Jomas, kota ndako bimisela nga mwasi nga nakende s'il vous plaît pona ou melate. Kota kuna loba na sura za chambre bima nga nakende. Soka kito yo fandana, kito so maki obala na ye. Roka sangote na tele msabanda bakiti na ndako. Maman na kiti na binote, na eli kiti na binote. Na bitele ma. Mais bon bimisela nga boniko. Tema kiti. Mais c'est quoi ça? Yo vanzinga ndako nga kiti te. Bon c'est comme ça on fait dans ma belle. Na on fait dans ma belle. Il est bien bala. Ce qui est bien, mais on peut pas beaucoup bon là dans la connaissance Sabino. Bim c'est la mostra ngana kini. Donc on faut pas comme le journal. La émission n'est pas confirmée. Non, on appelle corona. Ça là écoute. OK petit na comprendre yo les. Tala bim c'est la mostra et puis na petit na hôtel. Écoute. Na mono les limois si trop. Mais ba ke Esengo na linga yete. Na lingi yete. Na linga yepete. Eza mwasi mo yimo azokanga mananga pamba. Parce que c'est vraiment zolo bala miso mpaya. Azokanga mananga mais azalité akenda ko hôpital soki azongi awa na koyebisa ye alanda yo azape ozomuna mwasi na madame na ngandeka azalité c'est on doit telema wate. Bimisa biloko na yenga na kene nango soka otinde pa na bimisa biloko na kene. Na bisha azokosa. Ngana zo souvenir tazokoso. Tala tantine. Akosi yo. Tantine yo zo ba makamozo ya motema ngati. Soki na zu courage na kota ndako na bino eza jeté hein. Il y a besoin de Canada côté. Et c'est pour ça que la fiancée nous avons un temps wakala. Parce que linga kayo, on a souvent masala jour pour sa présentation té. Alex c'est que lingi oté. Aza mobile na ye, mobile na biso. Aza la zemi ya mobile oyo. Ko kam ça toujours na mwasi na zemi ya mobile mususu. Basi na zemi. Tala makambo zemi. Akobima wate, poto sinyanga na impact na kati ndako. Ngape na kubima wate 100 Esengo. Je vous dis que na kubima wate 100 Esengo. Zela kaina libanda. Tala. Zela na zela ndo na ye. Masas. Bon mais mango kuna et ce qui a directement azali. Na biso zela kaina libanda mukolo robota mona mwasi. Yeba ke kozoka ili susute. Akotika na libalo libela. So apati mwana mobile ndako zonge pa na bango soko ko no bale lié kuna mais mwana wana papa na supporter. Et so ngabimate. Thomas. Na bien je ne veux pas de problème. Bon bimisa bilo ndako. Bimisa bilo c'est mon so ki bomi ko sala ni. Pas combien de choses. On a lobel na yete ko mi bom. Ami boma. Tantino zo. Am tali bosta ko pa moi si ami boma. Zela na pesa obilo. Obi sa bilo. Pratika. Masa so bimisa bilo. Kama mbali ya yete. Masa si o ko pomanga na yete so ya olege ko fama ndino. Bilo ko bimate. O ka bimisa te. Tika vous comprendre, tout comprendre. Mobile ya ye, mobile ya ye moko. Mobile ya ye, o ka mobile ya biso. Yo nde mwasi na yinga na mobile. Na ye azana mobile na ye. Masa basi na yo. E ko bimate. Masa tu ko bimate. E ko bimate. Na ulini. Bon, peux-tu comprendre état moi c'est dans l'ali. Donc elle est très nerveuse pour le moment, moi il y a ça autre modalité. Hein? Kene na yo. Et c'est on soit au hôpital ailleurs, on fait ça, on fait comprendre que y a qui a et puis à rejoindre yo. Yo quand on Jomas, yo quand yo zo mon peut-être des blagues. Mais je vous dis que vous êtes grand artiste d'abord. Vous êtes mutumune na mboko baebi. Et puis vous êtes grand éducateur et peuple. Vous soit vie na yo, vous sang on na blague et puis aucun de détourner na chemin à mariage. Moi c'est on a ligne na bala. Hein Jomas, tu te rends compte? Au s'abuser na et maintenant au côté na ndako. Je savais bien que na bala
mais oza na mutu akoninga na mwa moke parce que tant mwasi no ye moko azolulanga bakoma na figure na ye ke na bale mobile na nga s'il vous plaît yokanga ye Jomas qui n'a pas cadre le makambo malamu zoe bango ki nga na cadre na kati mboko et puis na sala tantine s'il vous plaît na sala mais nga solo comment que ce qu'on prendre la comme nazo bano serete makambo ko sukela ate je te dis ça makambo ko sukela ate bon de la cadre T. La sina que moi si na yo aroya kuna mais tu veux pas me comprendre Abima. Bima. Et puis c'est ma royauté. Na bima. Je vous dis que ngana bimi. Na makambo attention nda kuna ngai bima soko le na téléphone aux 30 watts. Ça va, j'ai pas mais je te dis. Soko le 30 alibute bima. Kaliloba oh je suis cadre dans ce pays, je suis là attends. Attends de la cadre triangle. Attends tu vas voir. Bima. Et que c'est là makambo. Akoya